banzonzi babesikanda nyonso na bana Israel kati na vile ya Betelemi nazoya ake abenyi bango abi makambo zao ekomi grave. Pourquoi ekomi grave? Parce que question ezala Naomi a monté Boaz ku. Kama moni bakado ye makasi ai bakado efeye ko mumpambe. Ilo ka ile kiwana. Bruti kande biwi makamno suko ba makamba ngembo na ba mpuku baswane la na bandeke. Eko kani? Yo isi isara bampuku na bandeke. Wewe ngosute. Ngaba yo. Le passage kama anitika ne msoto komi na place uba ngembo na bampuku ba eko swana awa nali waya nani ya ngembo. Parce que ngembo jura kufa ki. Bola ndanga malamba mama. Nzota makila epola biso banzete tanto kufa ka to tsaka solo te mais ban biloko ezana makila so yekufisa ka nini pesa ka solo banzete bango za ibarua bango za contrôler zamba na bango basi bazamba banzete batazaka na zamba baba liko ningisa matiti na makasi tswaka za siko bandeke ba yena buti ba yako na banzete na bango ba yako lala mas moye balala ezate ba maki na bango bazana na bango kangami ko na banzete ba boza na problème bozo nga boko lala wate. Pour les passer pour lui nati mutu na bila kufi kuna na mabele boke ndebo sala nini boke na kunda ye oreke solo eyaka parce nzambalo bake loko nzala makila so kufi foko kunda yango bino boboye ko kunda bande kona bino babi oke premier zate soki ya muntu ko tsaya révolution tozo kende ko sili sama kama bake ba moni ba papu ya milai vande ya solo nani ndeko na biso ndeke batimo libulu era ko kunda ngeko kaka ndeke mwatse kapru ile muken abi bari bande ko yesu ba kimi nini abi metanga na babdu bari na moni na minu e pesa suna mama to na moni azandekete to kunda ete azampuku bake wana batale babete oyo azanani mpuku bazomi na banzete rwana bango babinzete bimbisa biso me mutante ngoto kunda me to découvrir que azana famille na azanani azali mpuku babia solo bampuku ko baya be ko la na se racine na ngate pas ba nyama nyoko na ngai bani na lelo na ko kanga mabele ni so place oke baya su ko la na tala ba bampuku bute ko ibaya couple ba ko tana mabulu kuna na sanzete nzete akare abare kimpose ne wana baya na moyo za makasi mapanja weza ko beta wana moyo abi afongole abi no lelo boko zika kuna na se bref bampuku batuni penzete nini yango yoza ko bloquer biso ba coopération za entre banzete na biso ba parce que boy polio nature solo mudna ku fay ko na pu bozo sala nini bozo kunda ete bampuku bazonga ki place wana bake ko tala bi to ko kunda ye bake batali minu yango mato yango mukile yango baloke ndeko na biso to kunda ye metango batomola ke batala ka boy mpuku mukaza ina se pu azipa mena se anina lipapu ya munene ya ko zipa nini babi wo to mona azanani azande mpuku te pona nini botale bien ba panze ba ese mulai ba moni ki paka ba bien ka ba beto bizo kana mapapu te oza comprendre suka ngembo akufela wana esquelette naye ezaki expose na banyama zamba bayaki bafunda liaki akufela kaka wana de place to komeza komona ete to komena po ya Naomi na Ruth na Boazi toza koyeba te nini yango vraiment to iko pesa crédit bino ba mama pona komona ete Boazi tama mona ete bato basalinga ije ba forcer nga na zwa Ruth comme na tambola na ye même pas comme moi si mais siko ngai pe na za réputation makasi na ville oyo na za honorable baya ko yoba la jeune fille et la jeune fille on peut la jeune fille peut arrêter aza subissone so bampuku parce que mwana ya nani ya ye moko Boazi mwana grand frère na ye mutabota kinani ex mobile nani ya Ruth oya kufa po Ruth azaki veuve bon lisa likamota ya ko panga cité o salanga ni sauma biso mo to lobaka na bokolo yenga hai makambo yelinga euti wapi il faut kana kena baba pasteur ye mo ka lokela kya parce que ku ya bino mama de place to zali de place na mama ani oyo kana bien Boazi poazi pika libulu wana bia akunda ba makambo wana wasindengelo bana batele bana basekole ne ayeko lo baete nazana mbongo awana na pesa famille ya mwana obe ko mwanani Ruth mpoete to komisa kama officiel so iba ko linga balimbisa ngana makambo na sale fille ya bato ona utiko zoe na zamba kuna swami na unansa wando elekaki bolimbisa ngai mena zana mbongo na kofuta boyebisa kaka onini bolingina sala nafuta amande dommage
de place wana Naomi alinga bon lokola lela parce que Naomi na yebi na bate bate bele baza kopesa bana wako mwa Naomi ye moko mpesi kutu koma mampasi ye moko tina minito nana mwana waki modele ya mwasi ya malambo na wiko vani safi na ngake na kuvanda kana pembeni na Naomi te parce que lokola lela we katela ngani nini bon comme ça na tekele nani route ne wana Naomi a teki route autant de fois na mwana ye a teki Jesus na bona na bokilo na oza ki semi ya Naomi de place na bana batele bana basekole baya ko yoka na kiti problème zate banda lelo yo lokola na route paza na bizaleli ya malamu na district bizaleli ya malamu na muna nga yango te me na moni ya ndakisa moko eta ndima kete ngape na kokoma na libota ya bana ya Israel bo inserenga unique point na wiko pole mona route andima ki akota na nzambe ya Israel na libota ya Israel aparsa ye na Naomi bata bakarte ba monta ba mboas baku ya ndenge na ndenge de place ko mona ete Boaz andimete tika na bala yo comme ça yaka pe o mama cheka ba faire ya ba bilanga n'est-ce pas oya bino basi na kiboko de place on za ko mona ete route na Naomi bakabwani et puis route ko mwasa badanani na tatabo ya mpaka Boaz ya mpaka Boaz ndeki ba courage bo ba courage courage ni asa ya sa jeune fille yo bala mpaka bon est-ce que na village na mina kibokolo kuna mine mpe ozali ba fille bazali te tata ona peu importe âge ozala ngokaka mongo yela mboko o biso ba mongo to ka isako motsanko na motsana milombe la papa Boazi la mpaka Boazi o motsana na milombe la nzako mata na mpaka Boazi mama Naomi atini na ke na milombe ya papa Boazi na ngeno tokisele ba mpeso enso tokuma Alléluia. Donc on va répondre ce temps qu'on a l'impression que Joachim Zambona. Alléluia. Alléluia. La vérité place l'impresario Joachim Zambona azali invité par maman ba pona kwa supporter ona émission basili ko préparer o bazali ko benga compagnie ni susu route mais na bantu comme na prayer ko tirer conclusion so pona ko yebisa bino ete ba makambo ebele ba mama bayaki nango to bande ko bino botanga kuna mukanda ya route na yebi na to soki bolinga ko zo route comme modèle à makasi mais jusqu'à ba mama bo échouer na bino ko convaincre biso batata ete route na Naomi baza exemple malamu ya kolanda que tout le monde a un échec sur l'échec. La carte est un message depuis le temps à Adam et Eva. Les gens vont continuer. La carte est un joueur qui a un Samsung pour laisser sur la tata qui poque. La carte est un joueur qui pas l'autre. La jeune fille. Boyo comme ça papa na bino masanga. Mpo ete botambola na ye, bo réussir aki. Et ce les alibis sur la tata jusqu'à quand ba continuer ko binda usina ba bandi na biso pa basi. Mama ni pesa biso réponse parce que biso batata toza so comprendre te bakarte nyonso to kobeta entre mibale na basi bozaka ko subina ba choquer bozaka ko gagner pourquoi bon mayele na bine za mukuse nyangwana mais question zali pourquoi pas bon aider biso batata to kanga mapena bitambo oyo te boko kanga na mitambo te na tango tete na bino zo sala mais na tango tete na bino zo sala te bon fonga boko kanga na mitambo place ni ba tete na biso zo sala te makwiti masanga musoko mela mtu esala sute bon ça va mais siko so to songeli Naomi oya komona ete Naomi ayebaki yango très bien te ba ennemi numéro 1 ya bana Israël sont des Moabites ba africains bon il a teki bilanga na e kwa kenya ka pa ya ba africains lisusu ba Moabites kwa kenya ko sala ba business kuna esimba pete
toye komona ete ayepe kobalisa baennemi ya Israël na bango bana Israël ki ba route, n'est-ce pas? Soko tali bien Boaz azalaki mwana Bethlehem, mwana Israël. Mais route azalaki nani mopaya, ennemi so bana Israël. Mais mama likambo ezali awa mama ani poto kende kana makambo etali bino basi na mbale de sino ke awa na banza boza déjà convaincu ke bino basi bo monte biso bakuya buzoba kotindika biso to ba jeune frère no saki ndumba. Mais mama likambo awa nzambe raison alingeli ngai na yo to kwa koyeba mukanda oya route. C'est pour toi yeba ete place auto suke sa avant que nous répondre à biso. Ba matuasi. Ba koro na nini? Na village. Ba mpaka nyonso na batata nyonso na bakata wa kinzonzi.